doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, Tokolobela, Likambomoko, l'air Msusu, Batubazo Tchango Kate, mais Ngaïna Kolobela Yango. Pour te comprendre, pe Batu, ba comprendre. L'élo, Bakangi, François Beya, Oyazali, Mukonjianer, Oyabandei qui occupait sécurité et président de la République. Donc, Bakangiye, François Beya, Azali Muluba. Parce que ngana loba makambo ya baluba, na koyiko loba nanga makamba baluba, et que ça a un problème mon côté, parce que ngai naza Mukongo à 100%, maman, papa, Mukongo. Donc, ngai nazali sima Fachi Muluba. Donc, Moutako traitenga des tribalistes azalité. Lelo Bakangi François Beya. Est-ce que tout le monde baluba, baye, basali, communauté moko boye pour basenga libération ya ndeko na bango muluba basali yangote. Mais tout le monde a katange bakangiye, bato katanga basali ale baye o bo libérer ndeko na biso ba o mutu ya ekolo bo bakangi nazo tout nabino lelo François Beyaza muluba bakangiye. Est-ce que to moni baluba basali lisanga po basenga ke ba libérer François Beya et salamité parce que il faut to lobelango parce que soki muluba lobilele yango et ko bimake a muluba zo kote la baluba boyebi ke ngai na masolo na kutu na zalakate et puis président de la République azali kinois biso tout oza ba kinois donc masolo na ezate pata to tanga na ba chik masa kutu koyeba te ke oyo aza muluba oyo aza mukongo aza mushwaili oyo aza soki donc ekolo moko bote bozoke ne ba chik donc koyeba ka lem so OK et pas ba maso wika mère na banga boyi kama ngwa ko comprendre ah bango bazali ekolo mais ba kinois bazalaka na masolo na te mais bon moni baluba bazo comprendre que l'infraction est individuelle. Donc bakangi François Beya parce que ça li infragata. Donc bakoyi ko yana loyengete kaka ndeki to mona ka bekolo mususu bakatange batu ya kwilu ya bandundu allez bo libérer ndeko na biso na yebisi bino parce que ekoki oleka boete. Muluba François Beya muluba est-ce que to moni baluba baye ko discuter que bo libérer ndeko na biso. Donc to évoluer. Donc muluba atabatu balobakao muluba boinaboy muluba bandakala muluba azali mutu ya vantar muluba azali mutu toyebi ezali sikote pour président de la République azui pouvoir non toyeba baluba ndenge bazalaki bomonaka baluba bazali donc communautaire baluba bazalaka bango na bango muluba balingani bango na bango bekolo mususu ozomona balinganaka te me baluba balingani bango na bango nyonso omoni muluba sali eloko muninga na ye muluba atiaka ye poids parce que balinganaka bango na bango baza soudé entre bango na sepela komonaka muluba okomona kaka bandaki mwana muke azoloba chiluba ti azokola masa nanga shai mukenge shai wa balengela mon voisin ozomona bango tu bayebi chiluba donc mwana muke tina kimukolo chiluba ngana sepela rapenze za ndenge wana ngai sikonga mukongo esinga penza so ba bisinga na bando beta ki kongo na robeta ka ba frenchen mais so ba meminga musika na kale na mona masana nga lui blaze kene Équateur kuna azolo ba ngabi na bi lui yo pourquoi zo boka ngwa kata bina yebite mona mazo mona OK ba luba mona bota miti azokola ayebi chiluba kote wana ngana félicitaka bango donc ezali ndenge wana parce que muluba azali mutumoko donc soka yoki muninga ne muluba zana muluba avant être congolais ngana za mu Congo na avant nazala congolais muluba soka yoki ndeko na ye muluba sa likambo akocha ipwa et puis komona pe moko
bavandi pe bazobeta masolo na bango mulu baza bandi yango sikoyo te parce que tokende monde so okepa bamasa mo baza baluba pe mo apeza mbenga na bango ye donc bino bovandi be monde azosola mo ani na chiluba donc eza ndenge na bango ezali sikoyo te baluba bazali kaka ndenge na bango eza teke batumba koma koloba o muluba vantard de mulu vantard ebanda sikoyo te biso ozali na père moko boye na era Mobutu donc Mobutu apekisa cravate na costume mais père wana donc ye awuti apete omuntu awuti likolo kuna abando kozwa taxi akobeta cravate donc te to baluba mususu do père wana ndo signé ti bakanga eso ba combien de fois mais atikala kolata bakoste ya lobaki akolataka jamais à bakos abando ko beta ba cravate bazo kanga vie wana bazo memaye mais soki abimi lobi awandikaka pas kolata kaka bakosime donc vraiment yango mona ke ba papa Etienne Tshisekedi donc baluba penza ba teti baza yango mona ke papa Etienne Tshisekedi penza donc en même Mobutu tina suka lelisa Mobutu face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime réponse. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Na tuni bino bomoni sikoyo bakangi François Beya to monite esika baluba batelemeli basenga ke obo libérer baluba bazo comprendre que François Beya sali un fracata bakangi et puis l'infraction est individuelle to mona katange bakangi baye bakanga mutabandundu batabandundu baye bakangi Mungala ayibi mbongo donc ministre wa Mungala ayibaki mbongo nini vieux moki vient na biso abimi na télévision azo kotela ye il faut biso mingi. Vous avez aussi parlé de la gratuité, mais apparemment la gratuité annoncée par Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, cette gratuité a été sabotée. Aujourd'hui, nous avons appris, moi et vous, que le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, il a été arrêté à Brazzaville. Il voulait aller en France avec 2 millions de dollars à sa disposition. Lorsque vous entendez les chiffres, ce montant-là, ça vous fait quoi? 2 millions de dollars, c'est rien par rapport à 200 millions et 800 millions de dollars. Je peux vous citer des chiffres des gens qui ont pillé dans notre pays. Ça, c'est rien. Il n'y a pas longtemps, nous venons de perdre les députés ici de l'Équateur, mon frère. Thomas Lokondo. Il n'y a pas longtemps, au même moment, nous venons de perdre Mwanda, Jamboko, de l'Équateur.
Il est équatorien comme moi. Donc à l'Équateur, nous venons de perdre des grands leaders, des grands hommes politiques. Willy Bakonga a fait quoi? Ceux qui ont volé plus que lui, ils sont là. Il ne faut pas continuer à régler les comptes à l'Équateur. Déjà de l'Équateur, ils n'ont rien pour voler. S'il y a un problème, vous l'attendez, tout ça, mais amplifier pour lui, ça fait quoi? Du moment qu'il y a les vrais voleurs qui volent plus. Mais est-ce qu'on vous dit que cet argent, c'est... Ils sont libres. Écoutez, cet argent peut être son argent de ces économies. Il a voulu traverser parce qu'il fait obligé de ceci. 2 millions de dollars de Saboufrou, c'est quoi? 2 millions de dollars, c'est quoi? Devant une nation qui est prospère comme la nôtre. Mais ceux qui ont pris 200 millions de dollars, vous les caressez. Et 800 millions. Ceux qui ont pris 800 millions, ceux qui ont vendu des uranium, 11 milliards, 15 milliards, ceux qui ont pris des richesses du pays, ceux qui ont ouvert des couloirs de vente de nos minéraux à travers la Zambie jusqu'à l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous faites aider? Vous poursuivez les gens des petites histoires de 10 dollars, 20 dollars et tout ça. Ce sont les gens. Ça, c'est l'argent. C'est son argent de ses économies. Un collège, il n'y a pas de problème, nous refusons. Mais je vous dis que j'ai toute une liste des gens qui ont pillé la nation. J'ai des larmes aux yeux. Ne pleurez pas, Gabriel Moka. Nous venons de perdre. S'il vous plaît, des grandes personnalités de l'Équateur. Et je ne peux pas accepter que la province de l'Équateur, qui était considérée comme un champ de café, a détruit. Qu'on commence aujourd'hui à vider nos frères de l'Équateur. Voilà, espérons que ce n'est pas une mauvaise politique contre la province, donc le grand Équateur. En écoutant le président Gabriel Moka, il n'est pas contre l'état de droit, mais il veut qu'il y ait l'équilibre. Parce qu'il y a d'autres voleurs qui ont volé plus que ce que vous pensez qu'ils ont volé. Et puis il y a des morts en cascade, des gens de l'Équateur. Est-ce une politique d'exterminer les leaders de l'Équateur ou pas? Espérons que ce n'est pas le cas. Mona a Kalaté dernièrement, Bakangi, donc Congo, Bakangi, donc gouverneur, il y a Bakongo, donc Masolo, tout le monde a Jean-Claude Mvouemba, côté là, donc Congo. Après ça, pensez que Bakongo, Bakita. On ne peut pas humilier le peuple Congo jusqu'à ce point. La dernière fois que nous avons vu ce genre d'image, que nos arrière-grands-parents nous le rencontrent, c'est quand on a cheminé Simon Kimbangu à la prison de Mbanzangungu, 10 villes de l'époque. Quel que soit l'horreur, nous avons vu dans ce pays les gens d'Ilipandi. Et je vous dis, ça ne se passera pas ainsi. Même sous le régime de M. Kabila, nous n'avons jamais vécu ça. Alain Luteti, oyo bosali, tosepeli na binti. Bomoninga, nankunya moke, boya barebiso, boya barebiso sikoyo awa, nzela za kakangama. Mbanzangungu, personne n'est passé là. Vous le verrez à tout Matubouana, tofongoli nzela. Boyo ki message na ngai. C'est avec déception. C'est avec honte, c'est avec tristesse, c'est avec une colère noire de suivre à travers les réseaux sociaux l'arrestation du gouverneur de la province du Congo central, représentant personnel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, être acheminé, que ce soit à la direction générale de la police, que ce soit au parquet, près de la cour de cassation, à pied, comme un vulgaire chien dans la rue. À ce jour, il est présumé innocent, puisqu'il n'y a aucun jugement qui a été fait contre lui. Comment voulez-vous que nous puissions accepter ce genre de choses? On ne peut pas humilier le peuple congolais. On ne peut pas humilier le peuple Congo jusqu'à ce point.
La dernière fois que nous avons vu ce genre d'image, que nos arrière-grands-parents nous le rencontrent, c'est quand on a cheminé Simon Kimbangu à la prison de Mbanzangungu, 10 villes de l'époque. Quel que soit l'erreur, nous avons vu dans ce pays les gens dilipender plus de 500 à 800 millions de dollars. Ils n'ont jamais été traités de la sorte. Comment voulez-vous que nous puissions l'accepter? Je lance un appel au président de la République. Vraiment, notre pays manque de véhicules pour acheminer quelqu'un que la justice doit attendre. L'amener à pied comme un vulgaire bandit. Tous ces fonctionnaires de la police qui ont fait ces sales besognes doivent être nécessairement entendus et irradiés de la police. Et nous savons quand même d'où viennent toutes ces histoires. S'ils veulent la déstabilisation de la province du Congo central, c'est la bonne manière qu'ils viennent de faire. Ça servira à quoi que le président de la République puisse inciter les investisseurs dès lors qu'un de ses représentants est conduit de la sorte, en tant que présumé innocent. Je lance un appel au Né-Congo de se soulever, au peuple congolais de se soulever contre cette humiliation d'un des nôtres dans notre pays. Et je vous dis, ça ne se passera pas ainsi. Même sous le régime de M. Kabila, nous n'avons jamais vécu ça. Papa, Kende. Les uns différents de nous. C'est ça. Et on a allé bien, mais on va aller bien. C'est pas vous le papa, c'est la fin. En tout cas, population Siniki, arrestation Mouta Malgué, libéré. Population Siniki. Bosala bodomo, bozo efe sikoyo nazo sabino. Baluba bakangi François Beya tomoni sika muluba akitite. Po la sabino que vraiment nga kutuna ko loba magamba baluba mutu moko traité nga ki tribaliste te ou bien na maso parce que nga za mu Congo na lobela magamba fati mais nga na za mu Congo à 100%. Et puis sikoyo na baluba po okota na makati ya masola baluba soki pe to vandi penza to boule bien de so que a mingi na ba Paris ba to belé ba yaka ba chikite ba yaka pona ba kaso to ke na États-Unis to ke na ba Canada place penza ba to batanga ba chiki ba nani batanga ba chiki be baluba batanga ba chiki ozomona penza ba chiki na ba chiki et puis na baluba pourquoi tu na siko baluba il faut parce que baluba bazana batunyo surtout bazana ba ingénieur bazana ba tout bazana kati donc bango so basali kamuna bango bazana besoin ya kobenga mutu muso akota te avant kota na siko baluba il faut ya na masolo oyo moko bango ba kokota te netinga bo 5 minutes avec ses angani muluba nini na opesela ndenga na pesa azate
ya wana siko mona ngai ke na kota na kati ya masolo baluba parce que muto akopesa vitesse na masolo oyo la musique ya muluba nano amonani te. Donc yango bomona ke ngana kota na kati ya masolo mais muluba soka sa elika munaye yango mona muluba bakobenga na bango parce que bazana ba masolo nyoso tout. Donc tout marqué pause publicitaire parce que le fallait na yebisa bino na bulaki on a yebisi bino bato katanga bakanga bango bomona batelema. Bangala bakanga donc ministre kutu exemple ga suka tomona ve mo ki a telema parce que zo bangala bakotika biso bote bakanga gouverneur ya ba Congo awa tomona Jean-Claude Vwemba kota o Congo bazo monela biso atiki kutu alobi ke bato bakita na balabala lelo François Beyamuluba bakangi est-ce que baluba batelemi pour te comprendre que tolinga toloba te muluba za civilisé zo comprendre que un fracatezali na François Bawana to muluba ko kolobela ngoto so muluba lobela kango eboti problème donc to marqué pause publicitaire na biso ya ba partenaire na biso donc Kodia Simo Bobika Kodia Simo za suma kamba lobate Kodia Simo batu tout bayebi donc ezali société OEP si vraiment chance na congolais nyoso akoma propriétaire ya banda kuna ba norme moko international donc Kodia Simo ezali ma solo à solo donc to komi vers la fin parce que Kodia Simo na 2023 il faut et livrer banda kuna bato déjà basi ba zwa ba masolo na bango et puis c'est la TV décodeur bana mboka donc bokolandango donc ils sont à Londres donc il faut vraiment que poids na masolo ya bana mboka donc bobo sanate fret maritime Wami Service, donc agence de voyage, où assure, au penzo yelelo pese logo lobe komi. Donc ratio tchaki singa moko ya mukie donc bako yibate et puis bureau ezali soki likambo oye wana pe likambo kozalate donc Wami Service donc ya Mireille Wankake donc ezali vraiment agence tozali ko recommander bino et puis bobo sanate salon de coiffure na biso oyo nakati ya Saint-Denis. Donc, El Binto Coiffure, place vraiment, il y a des professionnels, El Binto Coiffure, vous allez recommander Binokuna. Donc, 5 minutes avec César Ngadi, on revient tout de suite. Kodia Simo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Situé à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodia Simo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour, je suis Henri Matona, je suis directeur général associé de la société Kodia Simo. Kodia Simo, c'est un promoteur immobilier spécialisé dans les unités résidentielles en République démocratique du Congo. J'ai eu le privilège d'être invité au festival Le Défi Congolais qui aura lieu les 18 et les 19 février en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Donc j'aurai donc le privilège, une fois de plus, de pouvoir intervenir sur la problématique liée à l'immobilier. Quel est l'apport de l'immobilier dans la croissance économique en République démocratique du Congo? Je parlerai des enjeux, les perspectives pour les prochaines décennies. Donc je vous dis donc à très bientôt au cours de ce festival et merci en tout cas aux organisateurs de m'avoir invité. Merci beaucoup. Ndeko ya Congo, tuna ngai nini agence
Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésiter na yote. Adresse Ezase Moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e. Awa na République démocratique du Congo na ville province Kinshasa. Boko Zoyango na Avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu. Soit bo contacter la numéro oyo. Maman Mireille Wakanke tata pambola yo. Na yaka pamba pamba te soko moni na ye. Kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema. Na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie. Okomona mosali ya Nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate. Na moni mituka, na moni bilamba, na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala Wami service libote na Nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko ko sazardete agence ezakaka moko Wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie. Wami service pardon maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boyete prix ya mo bobé. Wami service et pas Mireille Wakanke. Wami service frappe na le frappe na retour. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici au Kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. De retour sur les plateaux, Bomoni Oezali, la musique, donc version 5 minutes à la musique, Oyo Libanda, donc vraiment, Binomoro Boyebi qui est aux Anakata plateau, et puis Libanda, et puis tous les Kosenga, toujours Boyebi qui est contre Nabiso principal, les alliés vraiment, la suspension jusqu'à fin avril, donc bateau, nanou ba éviter bateau belé, ba éviter que compte toujours ça, la compte mususu, donc toujours senga, na bino ndeng bozo panza, bo panza, parce que compte vraiment audience, c'est ma capacité, mais d'ici là, toujours la compte nabiso, puis oh peut tokoti kangote toko mana décompte, donc vraiment, merci na bateau, nous surtout, ba eko rejoindre biso, après ba bande annonce, donc merci et bienvenue à vous, donc tozali na ma solo, donc oh tozali ko lobela, parce que nga na lobela rabino vérité. Ngana lobela kabino vérité parce que batumso ba comme ah muluba vantar muluba comme fier pour non muluba fier na ye banda kala et puis ceux qui te vendent te lobité nanango babandoko lobaka muluba ko zo pouvoir te muluba ko zo pouvoir te muluba lelo azui pouvoir et puis kinois moi na mboka toujours remarqué vraiment siko que batu penza bazali vraiment ko bima penzo zo mona ke toyebi place à vandaki place à kolelaki mona penza ba nommer toyebi botala penza ba kanambe wana ba wita dans les neya na ba botambula botala donc ndekona na zoyi bazo kange soki na 600 millions de dollars ce qui c'est donc ba makamo so tala penzo zo pesa penza
colère moko kosakanate. Imaginez bakangi mbala moko. Bongo na 18 ans sikoyo. Ba fakola ba mbongo combien na mbala moko kaka na le kutu ya fachi beto do bazo kango na likonda ndengwana. Bo sikoyo pendant 18 ans tango pa ndeko nazaki présent. Ba iba mbongo boni. Donc vraiment makamba bo izo pesa ba méchant ngwana donc biso mo ba kolomboka surtout ba na kin parce que présence ngana ta mo na kin. Il faut to télémer la penza ba masolo. Il faut to télémer la ba masolo. Donc vraiment lelo na 5 minutes il fallait na bête eloko wana na ngai kotika ngote parce que vraiment na lobby lisusu François Beya Muluba est-ce que to moni ba luba ba telmi po ba défendre ba lobake botika ndeko na biso asale lokote. Par contre to mona donc Katange bakangi Katange ba telemi to mona ceux qui mutu wana seni wana bakangaki ye bato Katanga ba telemi to mona donc bangala bakangi mungala to mona ki moki a telemi botika bangala basala nini bona boy mukongo to mona awa Jean-Claude Vwemba tindi kutu donc bato bakita na balabala o bakongo basane lelo na yebisi bino François Beya bakangi Muluba to moni baluba bakiti donc sikoso to lobi to loba te Muluba donc azo comprendre masolo bien Muluba azali mutu démocratie Muluba azo comprendre que donc un fracas zali individuel donc lelo il fallait na beta c'était na masolo oyo po vraiment na koyeko tika ngote parce que ngai nazali mutu akoyiko traiter ngate ke o tribalisme ba kotel baluba non ngana za mu Congo nazolo ba vérité puis bobi ke 5 minutes vraiment na lo ba vérité donc tokomi na suka émission na biso ya lelo ndenge na epsa rabinoga que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude donc so na komi na suka bobi ka base jamais na koyiko tika yango donc tokobanda comme vous pouvez vous en douter na Londres pour nous ça honorable Jean Moutala merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc Torotika là toujours na kati à Londres pour nous ça donc Jano Matundu merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati à Londres to ça beauté na maman na biso Maria la beauté naturelle merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to ke sikoyo na kati à Italie pour nous ça chef ya communauté donc présent à communauté il y a ba congolais na Italie donc Franck Kausoko Bikende Buzonga Franck Kausoko merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei siko na kati Espagne pour nous ça Beloti Mavungu vrai chéri merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc tozongi siko awa na kati ya Paris na 93 pour nous ça Fali Lukisa merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei toujours na kati ya Paris pour nous ça Alain Delo merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to ke suko na kati ya Suède pour nous ça Igwe chef béton merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc tozongi na kati ya Bruxelles pour nous ça putu de yalola merci à trop nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi ce soir na kati ya France pour nous ça Chai Mukenge Chai wa balengela mon voisin merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi do soki to pesi Chai Mukenge Chai mbote to robo central administrateur mususu Babi Kisinga merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi soki to tangi Babi to ko tanga pende ko na ye Babi Lumumba merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toye awa na kati ya France plus précisément na Montreuil pour nous ça Papi Ololo merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc c'est avec cette dédicace de Papi Ololo na kati ya Montreuil que nous mettons fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Edino Image Panza Sangoya Congo, les Kings. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Agozwa, Masolo, Nambutu, Penadikos. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas
Clébo,